kunga 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 no ganga kunga 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 la kunga 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 Bien notre cher fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, les Mbokate de la presse, Julien Botala Tala Lelo. Nakada ya Mekato plus introduction, les Mbokate de la presse, toujours dans le système ya Infukama. Des éléments, un tapin tout, so ngawana bimelo ndako na émission na bino Tala Lelo. Ça dit que chaîne on nzamba sali mikolo. Chaîne za sikalo kwa ka dessin ba dessinateur. Chaîne ya magamutu tout à distinguer un domaine na ye. Pe chaîne e beta ka c'est-à-dire parcours na ozaki nani pe komi nani yango intitulé za Tala Lelo. Les autres sont invités à partager les web mingi au boyeba quitté yazali bongo artiste animateur au pas défendre drapeau yamboka partout dans le monde au tanga botata na lobby bongo ezali kamarobo yate ngana confirmé évangile selon ngai yazali bongo artiste animateur ya viva la musique ya papa wemba o hotel kotika biso mokolo ya dimanche le 24 avril 2016 na mboka ya Côte d'Ivoire. Il s'agit des biscuits des écoliers ndenge papa wemba yemoko azali ko benga ye biscuits. Mais quant à moi, avant de présenter invité na biso na merci bon staff technique na ngai mobimba o babengi bongo na Daryl Diwantes na kati ya caméra kuna na sima caméra pourquoi pas na El Sibli mon Nevin Poutou monteur na biso. Un grand merci na mère Mila Bela Dinganga bambote siko zali vraiment na Londres. Et un grand merci na code monétaire, c'est-à-dire qu'il y a Willy Moucheni code na confirmé en ngol susu code ya Willy Moucheni bandana botalatala bandana nzono TV pas denile siti lelo na chaîne na ye. Un grand merci na Yemoko le champion Malela de Londres. Un grand merci na Freddy Mayemba. Un grand merci na Mima Wetu Tantine botalatala tala lelo boza partout invité na biso lo sako biscuit des écoliers le sako trop masanangai le sako Tala Lelo des écoliers mansanga mumezu bikadilo kembembe bikadile ngamwana papa wemba lobby bango nyonso kipelekese ya yo 1 2 3 benda banyonyo papa wemba yo papa bakala na kuba 100% ça revient musée mwalimu elombe mobalier somotro yango yo kila mogroso ozala mama ozala papa ye mwana mama lembele amudi nkila malu yeka yeke oyambuta lufonsi yekansendi luyeka yeke kila kisikiti mansanga mume sobuludia sobete alavase tengama na rokumbo ngetsemene yo nieke kende kimbulumbulu ya tata na beno kinyaka ya petra kupesa somo trop ça c'est kisikiti mansanga mume sobuludia somo trop. En tout cas, il y a un peu de gens qui défendre kaka to better no extrait mais biscuit des écoliers to better non le solo yozali artiste animateur na ba quitter ba quitter à travers émission Tala Lelo selon cahier de charge émission Tala Lelo biscuit des écoliers abanda musala ya musique wapi nga biscuit des écoliers na lobango met fois na lobatro na banda carrière musique na Congo na mbonda musique ya mbonda nake ko banda carrière musique typique na Pointe Noire na Super Océan na Côte Extra Musica ya roga et puis taba panza na ko beta ba fena nga compter mo yasko Extra Musique International et puis na Côte Viva na ekoto kota ki viva na ba bota la biso partout dans le monde bazana pour ça ba bata on kota na viva ezaki na neni et puis vocal nini salaka yo ikangaka papa wemba wa confirmer na Côte Viva na ba fin 1999 premier disque na 100% star. Luyamula basi za toma. Luyamula basi za toma. Des écoles bisikiti gadila yo. Zulu blanc gadila na osho. Trésor Kimbuta.
Moni makambo. Premier cri nanga ngwana puis ngam na sala générique on a 100% Star Boga. Ngwasuma ayo. Tengo toko don bom de go de bom pumbe de bembe. Papa mayo papa bagana kuba 100% Star revient musée malimu lombe mobalier. Première générique nanga 100% na sala ngwana. Premier générique na ba ota la biso na Yves Mavambu na kati Allemagne kuna na CPLAS TV ba ota la biso vraiment bangi ba yeba tango kota kana ba animateur ni no kutaka à l'époque. Tango kota na kutaka Al Pacino. Capitaine de l'équipe. Ah le Mawenzi. De Bakondeni. Ambanga bien on a vu da formanga na mouvement que son âme repose en paix. Al Pacino Boulantolo. Ah capitaine de l'équipe Yayo Angolo Sako. Ayambanga bien, encadrant peine dans le mouvement bien, na boaka générique, na yé 100% start, ça n'est pas dio ya. Mabouidia. Balikolo wana via sala bade, basse. Kete mene ya, manoma mela maola ya. Biloko wana ngana Al Pacino. Koko ringo. Biloko wana tunga mna sala ngo. C'est bien na ba ota la biso partout dans le monde, ba ba toujours moto na moto azarape na modèle na inde tinga botala tala modèle nga se mese Benoît Lukuku Sampo, na PC mbote na famille Lukuku Mobimba na Portugal. Ndeti yo modèle na ndinga animation. Papa na yo ndeyo monaka. Olobi s'il vous plaît. Modèle na yo, ça dit que idole na yo moto yo se pelara neve, on zaki ko se pelara avant ozalelo na cadre d'animation. Bon on va mettre fois tant na zo ko la vana sa musique na ndoli nga juna mba futro. Yabile kuna nolele fort. Juna mumba fo 6600 volts. Nandole la fiana fort. Ce qui va voir nga ba timbre vocal et kokana net na voix na soukavé. Na ba show. Wa. Biscuit des écoles lelo yo tobeta vraiment les solo ndenge balobaka ke ba artiste animateur mingi ba animateur vraiment ba vandisa vraiment solo orchestre té na ebité pour na yo vraiment. Olobini ni question ndé balobaka leader ba animateur ezarama passe pour mon animateur vraiment à vandissement orchestre mais peut tamulai. Eza peut-être elo esunga bango te eza peut-être faux à la faux chanteur. Sont nos bons chanteurs, aux artistes makila, aux animateurs. Maëla au cadre que c'est Zali, ok liboso. Mais vous avez un meilleur chanteur, ou un bien. Pour ça, on a voix bien, on a bien, on a pas animation, disque non, on va sumba pour pas que bien. Ok, c'était ça. Est-ce que des écoles parmi artistes animateurs au yamboka na biso basa rapper musala malam biscuit des écoles pas na kati mais biscuit so ba batala ba cri oyo beta cri nini oyo mo senta vraiment que yangona même oyo mo se senta vraiment l'aise man yango sentir que puissance ezali kila mo grossoti yamoni ba faire goal ate ba boki on ba disque yo anti pour leader mo misasa mta fier pour leader mo azo na cri na yo boki on a disque na ye ce que moni que cri wana na pouvoir ça bien faire goal boki kila mo grosso vena nga juna mbafa boka kila mo grosso na disque na ya bimisaka donc ezali cri on na mona ke yango nde salanga biscuit de zikuli yango nde vacuum de génération en génération aussi là té plaisir pe ba ota la bisomba ye mwana mama lembele amodiambo dankila malu yeka yeke oyambu talu fonti yekansendi lu yeka yeke amanta ngulu yeka yeke mbutalu fonti nkila mo grosso de yango pena arme na nga blanche yango na quoi. Arme blanche na yo biscuit des écoliers est-ce que biscuit des écoliers peut assurer tout va pe la musique par rapport à bakri ba mamba ever au sala na monde partout est-ce que c'est tout va pe na ndenge ya moi système ya moi twaka bino mabe moko na Congo kaka bongo kaka se retrouver la musique na mbongo ba ve beaucoup ba Koffi Olomide po ba koma boyebi combien de disques ba bimisa ba bima ba mfoma mon frère bon je te pose la question aux journalistes. Excusez-moi, peut-être réponse est trop brutale. À l'aise. Mais au moment que musique qui gagner, gagner le mais tel exemple, bah vient biso ba Koffi Olomide, ba Papa Wemba, ba Weranson, ba Jibé, ba Kemba. Disque même mon lolo sali si c'est mal on a balarté. Ben on se balar les le. Ba mon papa ba balar les le, ba Papa Wemba. Ba bête ba disi ya danger na kalesi mami banginda ina onte ba ko zolar après
boyoka nga kuna na sala orchestre te mutu na ngai ka pona bakila mogroso ka fo na batala matériel ninga na koma lango matériel na ngai ezali kaka pale na futaka na vi na omene c'est tout et puis na kombo nga nazala ngo poso lelo na nzela na biscuit okobenga nga olexa tana ote pour ça l'émission nga eza valeur nga na koma na biscuit des écoliers ndezo faire nga na vivre na monde. C'est ça quoi, je suis fier d'être biscuit des écoliers. OK. Biscuit des écoliers ochaka animation ya mboka na biso na place nini? Animation mboka na biso na tchango na place nini? Big question na tala lelo. Ce animation mboka na biso na tchango na place nini? Par rapport à quoi? Comme ça nga pona donc sa réponse. Par rapport ya ndenge omoni la musique ya mboka na biso par exemple ndé batuna reno ochaka presse ya mboka na biso na place nini? Selon you. À peu près ça mboka na biso tozaka na Afrique toza ba premier. Ce toza ba deuxième parmi les trois tozali na kati. Si qu'on animation, on est les premiers en Afrique. En Afrique on est les premiers parce que Ndombolo et ça là Afrique mobimba. Bakila mogroso Afrique mobimba. Il y a des presque des cris Naboka. Izanzoto izanza galamba de mame. Naboka ba ivoire baboka susu. Izanzoto izanza gala. Izanzoto izanza gala donc ma cri na biso na mona ngo za première place en Afrique. Ah. Des écoliers, la biso toujours continuer. Un grand merci na Yemoko vraiment les champions malais là de Londres na kati à Londres. Pourquoi pas na Sydney Ilanga. Un grand merci na ba tout bota la biso maman Elisa Pedro Monoko Banki c'est-à-dire que yeso apesika ordre yeba kinara nzela mona ya Willy Mouchen code. En tout cas un grand merci na ba tout. Toujours continuer toujours na inviter na biso animateur biscuit des écoliers. Biscuit des écoliers. Lelo yo disparition ya Papa Wemba okoko jijango ndenge ni na ndenge omonela orchestre ndenge zalaki avant et puis na tala lelo ndenge komi na absence ya Papa Wemba yo selo yo tala lelo komi comme le rotin orchestre ça bien orchestre ça tala lelo ndenge komi mutu akufaki mutu to akufaka fait beaucoup la dayaki eza makam basoute ba mission ba komo okende ba voyage na ba ndenge na bango na ko répondre yo baloba ke makambo que les institutions restent. Vous comprenez hein? Beaucoup fait beaucoup la zate mais orchestre na ezali. Bato kamba bazali na ba poto awa bangola. Tout ça na bureau, tout ça na ba chef d'orchestre, tout ça na ba manager, tout ça na ba contrat, tout ça na ba sponsor. Ce que ça orchestre ça ka bien, toujours répéter. Ba mission ba kendaki. Ba maman papa botaka bana. Bana ne soit maele te. Ba nyo pe ba aussi santikité. Moi je peux pas faire ça. Que tu as un respect à l'orchestre. Na que négocier na matsa bandero la papa mba. To kanga ma 5 personnes qui beta. No taba pesinga $2,000 na boya. Lo bana ke libela. Sur la minute tu vas payer mon suspension. Sur contraire zaki ya nani pe zaki na mboka nini et puis producteur zaki nani ba artiste mise ba nani. Contrat wana ezaki contrat vivre la musique. Fa to ke beta na matadi na kermesse. Alors producteur ato bana biso coproduction oya grand mouvement to ke na ba coproduction te photo ke na caché direct to boya ki na biso ma coproduction alors ba petia lokoso baliana no friki dollar te mi panzia na ba kwanga na Thomson nzale chauffer na stomac bakangani groupe de 5-6 ba ke ko beta ba solusi producteur na ba biso to ko beta biso ka bongo ata coproduction ata to zambongo te to zambongo après ba ke ba beta ndule so pe ba beta e so ba simbaki so pe simbaki te ba banti ba bandero matadi o pour hommage à Papa Wemba mère Amazon ayo kanga silika fallait que tu balongo na mouvement mais babaka mutata sel mabe la moitié pardonné suspension wana ezalaki siko ba nani o bazaki ba kendaki wana ezalaki ba artiste musicien na ba dumela ba musicien viva Misia viva kaka. Ba misia viva to tanga kombo te po ba longwe te. Ko so to no tanga ba kombo yo ba kwanga na poto ba kozwa su kwanga te. Mais pona ngonga na ko tanga parce que moni ko tanga. O ba luka ki fo ba mona. Vive ça orchestre munene partout dans le monde baza poste baza informé. To boy ba bula ka biscuit des écoles zaki na kati. Ba boule ke to chateau zaki te. Faut lire les noms parce que les noms bateau ba na minute yo ba sali ba to linga ba on souté. Tout le monde dit que Bino Bolingi vivate, beaucoup de boules. Des alliés. Parce que y a tout ça, il y a biscuit des écoles pas qui n'a kati. Tenga été. Oui. Tenga été. Vivre ça bien.
ka par ba petit wana donc vraiment soto bito tanga ba combo za passe et ça petit archange Boa Vida Madova petit Bob Jamsket animateur soliste Zamba na drummer Pef Dadi Pef et ça ba petit wana ne ba viola gilwa Bob Jamsket Madova Boa Vida Archange Zamba le soliste na Dadi Pef le drummer baba kina ko sala mais la minute ba na suspension jusqu'à nouvel ordre parce que c'est la papier na ba sala mo ba ça délai na bango après mais toute façon zonga wana zambi mibeko betaki ya te que so ba sala bongo vive ku fino ba bendo son tozali ba pompo miya ke tozali ba biso ba biscuit les ego tozali ba jole noir tozali ba to chamfulankanda tozali ba seda orchestre za mobimba pour ba doubler ba aller tozala makito ko ta mois prochain tout ça sortie officielle il y a concert mon to beta à Béatrice Hotel oui rataka en effet beta mal le 20 jours ça sera ta pour papa Koufaka. Ma oui c'est ça pour informer moi informant on a bon ouais OK de to beta le to beta après mamaki puis ça on a 10 concerts de ciné contrat na RTL di banda mboka ba Goma ba Lubumbashi et puis toi on a contrat le 24 avril il y a l'année prochaine to kenda Abidjan to son Abidjan pour une année à papa Maïrisa la une année il y a Luana et to beta on Abidjan parce que même ça instrument isoya sur Abidjan ba ivoirien l'orchestre c'est très bon tu répéteras en avenue Mansimaniba sur Kasavubu croisement presque Kasavubu Éthiopie mardi mercredi jeudi 17h à 21h. Biscuit des écoliers, ils appellent Zoom Makasi na Baïba, partout dans le monde. Yemoko vraiment, Yves Mavambu, pourquoi pas na Maître Eman Dongala, Maître Eman Dongala, merci na vraiment, c'est-à-dire que Maître Miki Lime, vous sentez que Maître Mazo Tonga Tonga na Kinshasa. Un grand merci pour na Baï tout, vous partagez toujours quand invité na biso Biscuit Tindenge Papa Wembazaï Obengaï. Biscuit, viens nous Biscuit Dede. Biscuit. Au moins, monsieur Bele Baleka dans la musique, a fait boire bango na ba craquage à bon hôtel. T'as niveau viano de langai. Nandenga mabete. Ata ba sera ba faire solo joko mba faire no boire bango ta. On a dit ya boire nani ayo. Parce que ba bi pondo ni ngape sacrifice makasi yango pe bando c'est pe na mingi. Mais oui, il faut se sacrifier pour musaler za bien. Ah ouais. Biscuit de écoliers selon le solo, biscuit de ba tiema na cercueil, ozo mo ki ba okene stade de Martin, stade de Martin mais biscuit na kata cercueil. Wana ngamo ko na moni na miso à l'époque. Mais ça ma solo, mama musique ite masa. Mama musique on to beta ngwa te pour famille zali mais elonga na webisa yo. Oh, masolo neni parce que biscuit ngai moko na mona ma biscuit de écoliers na kata cercueil wana zo vanda na Oshwe. Ngai moko na futa na. Mais ngana wanga ni te na bien ba idéologie. Il y a pas d'idéologie. L'idéologie, il y a une intimidation, mais il y a une idéologie. Il y a une vérité. De ezaki cercueil puis na memu dandulu ya ba befenema ba spectacle na ko ke ndule makolongulu kovo na simbikan biero ba pembe na kepe concert bogangi yango siko mo ba mususu ba ngai ba bi batala be biscuit des écoliers retour et liemba na moko pas un moko biscuit abela ki mbala moko te wana ilokuta wanzi ko tellement ba moto eleki bo moko sane ba makam biscuit o ngani na ngole fait na biso jibe mpianati ko sala biscuit ni kama solo to beta masolo ya bien wana ba biloko yukuto ko loba te wana ba leçon dia ba jaloux ba loba me biso to beta ba talana ba masa zone no New Balance en direct nouvelle collection 2016 New Balance c'est très cher Mbatsapunda zone ba costume la tia ba grand monsieur one bouton deux ba ma blague te mutu na ngato sola orchestre na bino eza kitoko omonde to za ngata Piccadilly po eza hotel flat bo limbisa ngai eza hotel flat Picasso Palema Wenzi le grand gérant tona ba maestro bakambaka eloko sécurité tamaka sezali ba vena nga baza kuna ba resto donc monde tozana kata boro c'est makambo PPRD talaka makambo PPRD merci beaucoup tokomi ko chiter na émission na biso tozaka na invité na biso tozo partager na ye biscuit des écoliers na éviter vraiment absence à papa Wemba et lobela yo moko personnellement nini mais absence à papa mana biso yo muta kufakati bozo akufito la msesusu yaya eloko lobela nga ezate na famille so papa kufi mama kufi choza la sute botika likakati so yo ya yo dans musalo tangisi baleki eloko lobeza te mutu na ngai via kenda ki atikele biso orchestre comme cadeau tozo bosser mais makala mitema les grands prêtres fallait yeme yazala pour yemo so azaza ka papa mba
mais biso pe lokola lobaka biso tout oza ba leader José Mukwayanto oui minenge feno beaucoup landa koloba de biso ataba Ali Jabir Bogar moko boy via bisae ba petona ba leader fait ça pesa so pouvoir ba leader lokwa toza ba leader ils ont fait la force to simba orchestre na ba bendo son ba pompo miyake ba jole noir ba mbuta to chamfulankanda ba seda zisentele to simba orchestre to kenanga liboso futa de formé bien formé à danser ponga be kisikiti na nzembaka biscuit des écoles na beta que moi j'avais beaucoup na habité ah mais grave été grave ezate biscuit des écoles ezana batu mususu ndeti biso na émission talo tolbaka ke no bokumbelaka musala malamba bonne chance papa wemba ke yibo l'accès de quoi vous êtes capable mais api margué pena batu mususu bayemba ki ah papa wemba ke ye tokoka bwana ba hôtel la pétan on se comprend on a ba jaloux ki sasa yo mona obosani ki sasa so moi ça beaucoup fait le mobile tokotale ka 1000 mobile asika akota mbana na palais ya makamba ki sasa makamba diabulu mboka diabulu mais oyo nyonso azotiaki vive panzana et simbate gérant sango zo zandeni na mama Amazon pe na kati nde mamuno sozo kende na ndenge orchestre ya vive la musique na bino pe bo mu ne kende na zo kende bien to utaki loja salaire kitoko mama kwazala orchestre ko zala mutu abatuka te ba monela pasité pour mama zana mobile depuis kala mère Amazon a contribué à peine ba idéologie na mouvement pas jona ya pesa pe jone ba chant ba boule belé ndenga momi na ya solo mais je te dis biso ba momi ba sunga biso nga momi na pa pila pala pesa nga ba crit ozo bo akri mo apesa pe idée mère Amazon a contribué ma mbele pas fait beaucoup na musique o kama pe chamo ke shungwe chaka boy zona loko idéologie na banzana na kozwa bongo lelo vient mbana zate botu ki jalousie nini yango atiki l'orchestre dunda mbongo le ya yo faut mère Amazon za na orchestre mbana na ye atane miseta o constater mais po ezala na po so yo muto meki ye suka lisolo faut so bi longwe olongwe soki alobi olongwe ngai te tobaka toujours une émission tala lelo soki ezali 1 heure du temps 2 minutes 30 minutes soki implice gloire à Jésus ndeti eloko tokolo ba awawa eloko tokolo ba siko eloko ndeko na biso biscuit des écoles tokolo ba ke ndenge bandeko na biso na basi na biso bozaka pembe na biso ndebo tala rapé biso faut botala rapé biso na liso ba star te moi critique moi implice on te sala ke o mérité o lelo mama Amazon a mérita mais biscuit des écoles disque ya papa Wembo kaki maso na ngozandeni Forever ezo bima karaté ils ont combien de chansons bon na ko c'est exagéré te wana makambo za ndenga likolo ba Corneille Malongi eza ba chanson moko via tika ki na munda bakangisi ndengo fo bima mais soki bimi biso pe mouvement tozo sala disque karaté photo boaka disque de vivre la musique toi na disque na bana poto numéro na yango 00243 89 62 90 63 4 00 244 43 89 62 90 63 4 numéro na biscuit des écoles yango yo pona disque ezali kalaté 00 243 89 62 90 63 4 biscuit des écoliers au salaka sponsor ya masanga ya mboka na biso esangisaka bino entre ba animateur ebele tel que ba Bill Clinton bobeta ki pe na ba animateur mususu pe ba jantamisi ndenge za toujours sala yo no ndeni na dio wana pona yo vraiment kasi basoka mbata na bango te mbata mbuta ki yoki balagini boyebi affaire angwa suma dans la vie de tout Flavien Kaniki Venanga Flavien Kaniki nalinga mukomsozo ngseloko na kata Congo primis yoloko za na katimini Flavien Kaniki zongseloko na beta bango su bambata na beta bango na ba 2003 banakini boyebi affaire angwa sumae dans la vie de tous les jours kwenti on a kati akini oyo pesa mo bimbana yo sena ngwa suma ye bana njili ngwa suma bana kimbanzeke ngwa suma oni britannique ngwa suma oya mwana moke mwana mogale libombo ye Nico Delix d'Angola somo tro ngai Pamela Zevedo na Canada leki na ngai mi tika Missouri Mississippi le grand tourment na Canada leki na ngai yo yebi donc danger sur danger Alexis Nkungu Afrique intérim PDG ADG Soso la boyebi
na bosanité. Gishaya basomo trop. Gishaya basomo trop, gishaya basomo trop. Ba yebi basolo na beta bango na ngosuma danger. Ba kota na madusu. Onga nani bazwa frappe. Na bima mera ni matin. Ngo ba yo moni mto frappa ki wana ba bil basala ki wana ba sele basala ki wana ba tutu. Ba na beta bango tana ba na beta bango na ngosuma. Kana be ba tutu to beta wana na beta bango na ngosuma. Na bima mera ni matin na 2003 yo za kidiba. Beta bango. Bango tout aux autres ba kombo na beta bango na ngosuma. Ba bil ba sele yo, ba jesak, ba janta. Na fina bango contre mina fini bango na bimisi mai. Na kamoli na boaki. Relation les années na ba animateur mboka na biso nyonso partout. Ah voilà ba collègue to ça bien, À part ba frappe ndé faut la vérité mais tout ça bien. Je reste 100 kilos. Yo yebi je reste 100 kilos. À part ba frappe mais tout ça bien. Merci beaucoup. À part ba frappe tout ça bien, question moko elinga na mutu biscuit des écoliers, matanga ya ndeko na biso Al Pacino. Papa Wemba ayate. Matanga King Kester. Papa Wemba yete. Matanga ya Papa Wemba Koffi Olomide yete. Pona biscuit des écoliers. Mais Maroyande nini Al Pacino akufi ezaki ranking. Papa Wemba soka yeba Robert mabanga beaucoup miko c'est la papa mama kamuna ba TV. So place ebembe zali moi sino akufi babika yom dole mwana moi sina yo soko yeba beta yeba bari yo ya matanga wana. C'est la réponse. C'est la réponse. Papa maman aye ezalaki te parce que ranking ezalaki ceux qui place la bombe batali c'est buzoba. Que son âme repose en paix. Al Pacino et Kester est mené à grand prêtre Fumumpa venanga Kester soit disaba ko c'est la vie makambo oh tala ce matanga ngo ezalaki oh veut beaucoup soka yo ki a total c'est buzoba soka ya total c'est buzoba lobana na ce fait beaucoup la robima place pour ba beta yango ya kité pour bano kanela ye. C'était ça. Maintenant normal bo fait beaucoup la ko boya ko ya matanga Kester be matanga be ya Al Pacino te ngoboya ngote ezalaki po bando kokana ina matanga ngo yango aboya kine babuzoba Koffi Olomide par rapport ya de ya papa mais ezalaki pendenge moti ezalaki no Koffi so ina matanga fait beaucoup ba tali se buzoba yango monaki mwana yana ezate po bakobeta nga ba gifle ba patte. En gifle pas ni Julien Botalatala na micro émission Tala Lelo Koffi Olomide alobaki yango na conférence de presse que marché ya Côte d'Ivoire où ça qui papa mbatika kibiso Koffi Olomide d'apesa qui a solo na monsieur Ahmed Bakayogo yokangai bamlo msuko yokabi yokate papa la ngai monga na koloba n'importe quoi te mimba ma okangisa babato mais biso ba oso yokangai mndo tobokaliso na boye koloba komba mutu yatia ba polémique wana ba grand prêtre ba fait na polémique te ezali loko o Koffi Olomide alobaki ke informaki na conférence de presse na ye ezali les jours à 40 jours ya Papa Wemba ne les jours bakundaka Sony Etchomo yokangai na bino koka les on dit Petro te pour Papa Wemba avant de sa biso te pour biso makambo wana avant d'ailleurs contrat outi pas fait mon pao ba tu pe to mona ki te soki ya solo so ba lobaki ke yemba pesa ki Papa Wemba contrat wana et ça peut gravité. Mais ngala yebi contrat wana nakola so pose mozawa nani vena ba fena biso ba o nani o orchestre ivoirien banani Magic System akenda koluka Papa Wemba na palais photo na via a publier na Facebook to Papa Wemba akenda ka poto boki Papa Wemba beli banini jo na kenda ko signer contrat na Papa Wemba na palais ibana ndeni ni mopa e bazo luka mbongo na ya pesa copie pa mutu En plus de ça, que ça soit qu'il ça qui veut beaucoup le cop. Ma beza. Moi ce que le Kamusinga qui ne basolora bien bazalaka bien. Et puis Papa Wemba pas bota moi on appelle ça pe kombo Koffi Olomide. Mais si konde ni ba bete na matanga vraiment. Tant que baza famille, viva pe boko fungola motema te. Bongo yo fungola motema mukile telemelié. Yo fungola motema. Tala na vie na on peut sur exemple. Ngala ko kufela mwana ba bike mbisiko le mwana. So akomia ana niembesi. Famille fongoli mutema yo ke bana quartier bazala ba beto bibende toujours ba normal mon frère Koffi na papa mana problème te c'est son petit mon père za mona molokai idolo ti le loza bongo za idéologie molokai on se comprend yebi niveau Koffi andolinga papa ma niveau ndoko solo na kuzu alors to tika ba les ondi hein ya te pona ko flatter mon père hein to tika ba les ondi katika ikop so katika ikop avia ke beta na budget za makamba on a ba tika na ba cop. Vous comprenez? Mais là, on a vu ça. Koffi a parce que Ayoka Daba le lobby que so combien wa. Vous avez le zaps.
Vous comprenez? Pour ne pas dire que les policiers, mais si vous avez un policier qui dit il y a 5-10 secondes pour ça retard le beau boucan. Yango a évité qui pour nae aya matang. Babita ko fia ki même matang ya papa wemba. Si pe kana temps on a pe ko zo pe likama papa na pe aya ko tikaye. Eza makambo liwa ko tikaye bon. C'était ça. Mais soko papa mbazaki en vie. Ta papa ya ko fia kufaki. Papa wemba ngake matanga wana. OK. Na baibota la biso partout dans le monde, tout est bien qui finit bien, to ozonge la biscuit des écoliers, to pesa mbote bongo na baiba chaka vraiment émission na biso ta lelo poa ya makasi wana na moni bongo mère Milabela Dinganga. Mère Milabela Dinganga pourquoi pas na maman Elisa Pedro Monoko Bank. Wana na moni bongo ya Willy Moucheni code. Ya Willy Moucheni code, je le confirme avec l'agressivité. Merci beaucoup ya Willy Moucheni. Wana sona moni ya Willy Alobara qui non sera na trésor Moucheni. Ya Willy Moucheni bambote siko zali na ba etu ba otala biso partout dans le monde na Nico 3000 ans esika botala tala za manager et maître Kenzo Mukendi Chimanga espoir ya mo amba na peso bambote biscuit des écoliers. Na éviter vraiment bat ba ko retenir ni ndengo le kine émission tala lelo. Bat ba retenir ga que biscuit des écoliers le kaki na fingi mutute na le programme la musique to ça bien et que biscuit des écoliers to ça très 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 bien. Na cri à l'angila, mais cri à l'angila na bois qui angwa. Bato iba mboyo kwa na disque. Ya bengazi Petrusoyo. Kati mini ya kobolo. Ya be désolé Monica Lufungula. Monastere servo seigneur kose. Pénicilline bendeleo. Soda pico que voilà. Ya kota kola betazola kwati mini ya subiri nzenze. Subiri nzenze, autorisé, subiri yo, autorisé. On a ba cria l'angila. Muto aboka ngote pona nuna yoki cria l'angila te. Cria l'angila na zo na disco. L'angila OK na ngono nde OK na biso na maba. Il faut ba peke sensible ezali. Mais boko sensible lo ba langi ya l'angila. Be lo ba lingala français ki Congo. Ba kota na l'angila ndeni. Subiri nzenze ko zo ya. Discuter des collègues aux Congolais to kende na ba élection pour na yo masolo ya dialogue. Aux citoyens congolais. Namelo na lobate na ka peuple simple. Na tika. Aux appels na mot à dire. Ya on a lobby hein. Yo tuni question réponse na tout fondi manguti. Nabi na le ko lobate, je suis un peuple simple. Donc Nzambe asungaka mboka makamno sur salama na kimia. C'est tout ce que je dis, c'est ça. Nini o biscuit des écoles salate o pensaka un jour à ça lokola za envie. Na viera un jour na appelle leader na orchestre nanga. Na appelle ba musicien na rêve na ngeza la bongo. Na yemba rapé ba musicien baza na sapa animation na zo yemba un jour rêve na ngezali na appelle un jour orchestre o yanga. Yango wana quoi. Biscuit des écoles moi 2-3 personnes ba otala yo maman passe aux opécier mbote. Mira esa maman na Abigail. Na salué Alexis Tinkungu, Afrique Intérim, le grand monsieur. Na salué Guicha Bassomotro, Ntimba Modero, Obeka prêtre. Na salué le sous José Moukwayanso, Bogar Mogobo Ali Jabiri Kulutu, le bourgeois Serge Louki. Et puis na Bosante Barbine Maouila na Paris, Beauté Schengen, moi ça Pembe. Na salué sous Nicole Delix Nangola. Mingi na kisasa peto bosanité. Le mawenzi Picasso, le mawenzi yo ebikaka. Moni makambo to yela a yango yo. Hein? Na saluer batutu et puis na saluer sous ADG John Chochola. Na saluer sous de batwaze belé tellement moyen comprendre de goût mususu ezate. Papi total. J'y reste 100 kilos, j'y reste 100 kilos, papi total. La BTCT, la batouna mi balé. Hein? Batouna basunga, papeti na palais quoi. Kitoko trop. La salon a travaillé sur la Picasso Mbote. Puis c'est bon Mbote. Ba fille a bien, ba aussi na Picasso. Ba maître a bien, autorité a bien. Et puis, na salut ba fan na nganoso. C'est biscuit des écoles, boga de tous les alimentaires. Yebela! Yebela mwana, yebela nkota,
aluke tulu mama ludila Kenya toke Kenya ata oboite okusimba toke Kenya simba nini yungo ebara tu d'abord alangila okomoseka ata oboite okusimba do intila koboya. Merci beaucoup Nabaïbo partout dans le monde. Un grand merci na espace Papé Sibiso Picasso ao Ezwami Bongo na croisement na avenue Oshwe croisement Victoire. Un grand merci vraiment na bandegoma mo gesika ya cadre malamu eza place Borope ma vraiment malamu ya Malili pe eza vraiment na ba norme et puis restaurant union son ndenge za la ya Malili pe eza toujours. Un grand merci lisusu na yemoko moto babengi na kombo ya Mima Wetu na kati ya Londres na Australie na pesi mbote na yemoko moto to bengi na kombo ya Sydney Langa na Anvers Jaffa Nzengo ba bonne guérison et pourquoi pas na kati ya Paris José Mbwaki na pesi bambote na Tioki kuna na pesa mbote bongo na moto to bengi na kombo ya Niki Ingila Boyaka maître Fistolu na Paris. Un grand merci na États-Unis na Guilan le Kenya et pourquoi pas na Baitu batalaka émission Tala Lelo partout dans le monde. Un grand merci lisusu na mère Mila Bela Dinganga et pourquoi pas na Code ya Willy Mouchen avec la créativité, ça dit que mutakota masolo yo ka tant jour à liboso avant ba fungola caméra ya Tala Lelo ce kalamingité Zulu blanc na matongende za Zulu équilibre biberon ba fani kibinda ba weke de brise ba mafifi fodo ba karinzola bino tout ma ba afi mondele sentir papa wemba auto za potana bango. Un grand merci pe na ba YouTube Tala biso vraiment ndeto baki to yamela ki bino invité na biso animateur biscuit des écoliers wazaki bongo aivoloka bongo na orchestre Viva la musique ya papa wemba otika biso mokole ya dimanche 24 avril 2016 na mboka ya Côte d'Ivoire na scène biso no tomona ki ba image wana. Et puis une année pe ya papa wemba ndenge toza siko malgré to chité na onga obeta moi c'était pour une année ya masolo ngo vraiment une année ya papa mané ko ça une année ba invité biso na Abidjan le 24 avril ndeko ça une année aliwa papa mba to kobeta bongo na Abidjan toza invité kuna disque pe la musique ezoya ba fanatique ko balinga la musique kitoko ezali. Bozela na binoka inane na yebi ke Daninzi la rolonga Irlande akiti kuna na Côte d'Ivoire na yebi pe ke Malela de Londres ya Fifi Malela je le confirme et pourquoi pas na papa Nyonyo na ba YouTube ba la biso vraiment maman Elisa Pedro pourquoi pas maman Titi Pedro la source. Merci beaucoup vraiment na bino nyonso bo s'abonner na chaîne na bino Tala Lelo News 10. Merci. Kunga 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 kunga